Mbote na bino bandeko walandi ya Canal King Télévision mingi baye balingaka émission pona mboka lelo lisusu na kutani na bino kasi kolela na bino na zoli yango solution parce que bolela ki mingi nayamba pona bino lisusu mwana mboka Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi élu à Limité député provincial cadre na mouvement de libération du Congo ou azali bongo secrétaire national en charge il y a formation et mobilisation. Poboye Baba Sango, il y a Mokondi, vice-premier ministre en charge, il y a défense nationale, pe ancien combattant, moi n'amboka Jean-Pierre Bemba Gombo, pe boyeba Nini, moi n'amboka Jean Désiré Mbonzi Gosala. Surtout même dans Mosana, oyo population limitée pesaye na assemblée provinciale ya Kinshasa. Ba question na bino na kopoze yemoko. Mbote na mwana mboka. Mbote mingi ndeko Pyrrhus, mbote na bakinoise pe bakinois, mbote na bai MLC, boyamba mbote euti epa na yemei somi ekolo kumu ya Congo, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète politique, maître d'école VPM, Wuta Russie. Ah, azali na Russie? Et pas à Poutine. Et pas à Poutine. Aïe! Et pas à Poutine. Ouais, ça a l'occasion. Conférence au Babengi Russie-Afrique. Nenge Zalaki conférence France-Afrique. Et qu'on batte Russie, Azou solo la paix na pays d'Afrique. Alors, il solo na pays d'Afrique. Au point na combo ya RDC, président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à Senga Kibongo était, à Sepela qui était, vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, yende a Kendea, mais malolaka ya RDC, kuna na Russie, na conférence ya Russie, Afrique. Mais tout à l'heure, Poutine, va mon amba, moi comme Makamba Manduki, so ba yoki Jean-Pierre Bemba, Bemba ba défense Manduki te. Bongo ezamabe, na kolia na Manduki na nyonso. Yango kaka ikambele ya mboka te. Soki mboka Manduki ezali te. Si bamboka mike na bao sakana kana biso e wuti nango pa mo tozaki na mandoki te mais mikolo moi mandoki koti e be to mo yango to ba ko to sabiso to moni na ba réseaux sociaux to ko mona ba nini susu mandoki ya makasi ezali réseaux sociaux te ndi solo pour réseaux sociaux moi le coûtait zemi ba ordinateur informatique mais o esali mi pa na biso ndi solo mais kala wana ba mitu mais kala wana ba soma mandoki te pona nini te ndeko Pyrrhus yo yebaka te ba journaliste bazali ebele mais lolenge ya kosala émission ekeseni lokola yo sala kawana ekeseni na bao misusu ba ministre de la défense ba leka ebele mais lolengo ya Jean-Pierre Bemba ekeseni omoni o ya Jean-Pierre Bemba eza lolenge oyo te solo Congo itelemi bana Congo batelemi pe mapinga na biso ya Congo ba yebite bakambi bazali na bango pe bana mboka bazali na bango elongo tala lolenge na yango babingaka politique ya défense ya mboka nde Jean-Pierre Bemba amemi yango ndenge mokonzi na mboka sengaki tomonaki vice ministre ya défense nationale ko kende na poule malebo kuna esika bako tonga bandako ya ba retraite politique ni bo sa bo ngo assurer bango baza malamu ba musala basala na Congo ndeko Pyrrhus soda na tango ya kala azalaki nde mutu babengi azali civilisé azali mutu oyo akotisi na molongo ya baye bazali na lokumu pona mboka bato oyo bazali na o babengaka une certaine dignité po bango basaleli mboka bazoka makila bango pona ekolo esengeli balengelaka lolenge ni soda soka silisi po soda azali commerçant te soda azali fonctionnaire te soda asalaka mosala mosusu te ye mosala na ye kobatela yo Pyrrhus na cameraman na biso na ngai bomoi na biso ezala malamu mabele ya bakoko bandoki baya koyiba yango te alo vi na ye amikabi ntango asilisi mosala wana esengeli biso mpe ye amikabaki mpo na biso mpe tozongisela ye c'est-à-dire mbonga bapako na biso tofutaka il faut etongela bango ndako epai nini bakokende kosala retraite na bango lipaso na bango bazwa ndako esika ya kovanda po bango balekisaki ngonga na bango mpo na biso
biso population il faut topesa makuta makuta na yaka na molongo ya bapako ya misala mususu. Voilà. Alors bana mboka ba ive komi tuna mingi na o etali conférence il y a ba ministre de défense il y a sous-région conférence Afrique Russie. Te oh mususu il fallait ça les mao ya ba ministre de défense il y a défense il y a EAC ya Grand Lac et Sukiboni. Conférence wana c'est-à-dire esalemi na ba point moko oyo mikanda etamboli. Pays moko epesi mikanda na yango évidemment na bokambemi na biso po oyo wana VPM Jean-Pierre Bemba Gomba lobaki on polele bino bamboka misusu na nyonso boyende na mabele na ngai ngai nde na sengeli kokamba réunion oyo wana pe esalemi sikoyo boye baninga baso moto azwi koma posa ya baninga bakaboli mikanda bebe na nsima bakoya kokutana lisusu mpo bakokisa basangisa makanisi babimisa likanisi bo moko. Okoyebisa bana mboka ni protocole nanu likambo oyo ya défense ya VPM oyebisa bana mboka nini bazela nini mapinga bazela nini message moko pona bazala ozage bombonaki ya liboso vice premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo akendeki nanu kotala esika nini badongolo miso bazali oyo tobengaka na lopoto ligne de front akeiti akomi esika wana atali abe awa nde esika badongolo miso bazali ok pa akendeki ye moko te akendeki na molongani na ye mama Liliane mwasi na ye amemi ye na front abanga te alobi ezali mpo na ekolo soki ngai na mama tokokufa mpo na ekolo d'accord tokei mpo bilobaloba ya mosika elekaki nayebisaki yo ndeko Piris ba M23 batondi awo basali na M23 batondi na mboka awo basi bakoti bazali na Goma bazali à 1 mètre bazali à 1 centimètre bakokota na minuit bakokota na 4 heures. Jean-Pierre Bemba lobite nakene komona bongo so bakokota bakota nga na zai wana ati akomi bazali te ote bazalaka wapi o bazalaka esika songolo akeiti abi awa nde bazalaka bon malamu bovandaka be wana nga na kei abanga te ayebisi bango bovandaka malamu ngai na kei assurance wana oyo akendaki nango euti wana no wapi po bato bakendaka kuna pampamba te koyeba mosala po ayebi nini akosala po mabele o bango baya kovanda wana batika yango ayebi nini akosala pe akoloba yango te ezali stratégie technique babimisaka sekele ya mosala te voilà sino te monguna oya kozwa yango kozwa koyiba yango na badongolo miso basalelaka bango bazali na biso bakoyebisa bango boyebi te tala Jean-Pierre Bemba linga sala boye akosala bo po bolongo wana alors ye pe mayela ya bisi bombo bovanda kaka ngala ke soki mabela bakoko na bino tokotala likambo ya baparakomando tosaka na émission lobaka ba parakomando tomoni le tenjo parakomando kwengabi ai prophétie pe na koyeba moto yango koyeba Jean-Pierre Bemba Gombo yazi parakomando ya solo ya lobite ba M23 na bato na bango baza kosala maseki nga moko na koya kotala lolenge nini bazali soki natali position na bango nga na kozonga tana kozongela bango bakoyeba pe bayoki deja babandi bango moko na yoki wana bazali kobanda koluka kokende bakende na démobilisation bango moko na mayele po bayebi ke tata wana technique na ki pra commando eleki makasi alors bazali kobanga ya akamati azongi toye komona wana nini pra commando avion avion de chasse uta maréchal Mobutu na tango ya bambo bambo bamakasi bazalaka wana bapilote bazalaka ebele baavion de chasse basukisa bamirage eleka mikolo mibu soki tuku mibale na mitano soki na motoba toye komona yango lisusu lelo pra commando baavion de chasse démonstration parachutage tosalaki yango basali yango na kanchachi na kanseta oyebi mokolo wana na telemi na boulevard Lumumba ngai na batata misato
batali nde babandi kolela namoni tata na mimisi mouchoir apangusi alobi nzambe solo tomoni lisusu boye na Congo nalobi na ye papa kolela te nzambe atindaki Félix Tshisekedi nzambe apesi Félix Tshisekedi molimo mosantu tala ndeko na yo Bemba makama pra komando ayebi yango malamu luka ye noki ata ndimi te bondela yaya pe Félix Tshisekedi nzambe asoloyi na ye abengi ndeko na ye molimo mosantu pe côté pe Jean-Pierre Bemba andimi. OK. Voilà. Alors sikoyo dossier l'Assemblée provinciale. Et ce qui n'a noté. Mais la monnaie, c'est moi contre. Comment on a justement Mikolo à travers la grande ville Misato, la commando, Mando Kinabango, Mitukanabango, Bazako Tambola, Bazalu Kosa Babenga, exercice de reconnaissance. Exercice de reconnaissance. Au Bazako Benga. Population katina armée katina population. Ils allaient ba espèce à manœuvre militaire. Et ça le makamolongo mobimba. Tout monde a boye kala. Soda tambola mapinga tambola na katina mboka na ville na molongo na limemia. Ça mi ki tchasa Lubumbashi na ville moko je crois Kolwezi je suis ville nini ville Misato. Basa ina Goma te pona nini ba. Ba Goma ndenge bayaka ndenge bango moko bakobima bakokenda kuna te kuna molimo mosanto azo solola na Jean-Pierre kineki kuna d'ailleurs na kopesa mbote na population à Goma. Ça c'est une population, un peuple révolutionnaire. Lolinge bakanaka mokombusu na tongo babimaka balobi bakota Rwanda. Longonya na bana ya Goma. Nzambe azali na bino pe molimo mosantu asunga bino koleka. Ça c'est un peuple, un patriote bana Goma, un patriote, un véritable. Mbote na bino, longonya na bino. Alors toza komona wana na manœuvre militaire salemi, des manœuvres militaires, exercice patrouille de reconnaissance. Basuda bato tambola. Koyebisa bango. Oya ko salama seki. Oya komeka mbunzu na mbunzu baprakomando sikoyo batelemi baprakomando bazali mapinga ya Congo etelemi politique oyo ministre ya défense vice premier ministre aye na yango ya politique population na armée na population pe ezali bongo esengo ya président de la république po ye makanisi na yango wana. Alors tomonaki ozaki na réseau bi makambo na to susciter tomonaki awa Rwanda kokoma mukanda keya kotinda ba elemana yeba kota wa pambate Congo démocratique olengera attaque moko na ba FDLR ba kota kuna tomona boy réponse yeba bi soki bo meki boko yoka eloko Kagame azako sakana kala ti azako sakana kala po ayeba kate awa bato na yeba zalaka awa mais siko bato na Kagame bazalite soki alingi ke mbala oyo tokena kosala réunion ya sécurité na Kigali tata ayeba Kagame esengeli ayeba ete général Mayele alongwaka Goma akatisi na bamapinga na ye bazalaka soki 25 pamba ti Kigali bazwi nzoto ya Biarimana babimi sous feu nourri bazongi awa bakena kor pe bilombe wana bazali oyo bazali lisusu koleka bango bazali baza kobotama baza koforme bango Kagame asalaka erreur wana mona yango na miso bato ye aza kosakana na bango na mboko bakei régime yango ekei oyo eza régime mosusu Kagame ayeba yango. Si je dois le traduire en français, ceux avec qui Kagame a blagué, a fait des combinaisons et des combines ici pour l'aider à s'amuser sur ce territoire, ces gens ne sont plus aux commandes de ce pays. Aujourd'hui, c'est une autre politique. Ce sont des personnes autres que celles que lui, Kagame, a utilisées ici. Fini la blague. Et s'il ne voudrait pas voir un jour une réunion se tenir chez lui à Kigali, qu'il ose
En sa présence ou à son absence? Non, qu'il ose. Il pourra ne pas être là, mais il verra simplement l'état-major congolaise réunion à Kigali, avec ou sans lui. Ok. Nabanza, ayoka français, attaque comment anglophone, mais bon. Anglophone, français, français, anglais, français. Bon, nous comment on a katiwana. Oh. Tu es bakate. Tu es anglais, tu es français, tu es kinyarwanda. Nous comment on a katinangwa, tu es bakabiente. Voilà. Nabanza siko toko kangana dossier one. Vous avez quoi bax? Na ko baxate. Ah voilà. Ba congolais balinga kasobo ki kamona bango. Bayo kango na bokuse pe polele. Alors, on peut beaucoup se payer pour les. Voilà. Donc, quand on a assemblé pour à Kinshasa, Tomoni, ba déclaration, moi, Jean-Désiré Mbondia Sali, Kolandisa mana tentative, il y a retour, il y a moto oyo, à Longwaki, na motion oyo yo moko initiaki, na baninga mosusu. Likambango ezali nini? Po confusion tisiko yo ezali. Azongi te ekoyebana te. Qu'est-ce qui se passe? Oh le balabon on a détail nyonso bayo kango malamu. Ndeko Piris ezali mawa soni pe pasi na motema te ville ya Kinshasa ekoma na lolenge ya bakambi ya boye. Na koloba yango na kotia mai na monoko te. Mawa soni pe pasi. Mboka na biso ekoki na lolenge ya makambo yo te. Ndenge tozaki koloba ke Kabila azalaki nde etumbu pona mboka. Ai. Yango lelo tomoni na ville ya Kinshasa. Élection esalema ndenge esalema na 2018. Pe oyebi mingi balobaki ke élection esalemaki bato babimisi bango ebele bazali nommé. Pe tomoni yango. Po moto yazaki solo ka asali na politique. Ya solo ya Bosembo pe ba voter ya solo abimi kasi tokosala boni Seni a publié Cour constitutionnelle Conseil d'État andimaki pour la ville à Kinshasa la kombo wana tolobi iyo lokola l'État asi apesi lolaka tondimi yango tokutani na ndeko babengi Godempoi ye azali pasteur Musai Nzambe azali professeur avec 15 diplômes ndenga lobaka kutani na yekuna lokola ye azali kabiliste po bato bayebaka te ye azalaka kabiliste ya makila kabiliste azala kito azala ti lelo oyo nga mutu nazo bisa oti ata soki moni ba infiltré bakoti na union sacrée ye na kati mais kabiliste soki bozi makasi akotala telefone na ye bokomona wana allo rais asololaka na ye lokuta bakosa ya biso yango na kosenga na président de la république akeba na bato ya boye kabiliste so te telefone na omona rais eloko ni etindaki osala motion alongwa po bato ya mo mpe bacomprendre te ozalaki na bino malamu na yemba moko po volte face ndeko Pirus ngai nazalaka malamu na moto nyonso oyo atambolaka na bosembo moto soki abandi kobebisa ngai na koloba na ye pe na koboya oyo azosala ata loka yo Pirus soki osala mabe na kobombela yo te na kota ya Pirus ngai nalingi te mikambo no eza mabe soki okoyina ngai oyini ngai lokola nazoka sikoyo ye Godempoi naoki te amonte bato moko baluka basala nga mabe bo nazozela yango naopesa sango congolais nyonso ayoka kinyonso ayoka Godempoi amonte équipe moko baatake ngai mais yo koleka pe mutu kono koleka liboso ngai na kotambola oza koleka liboso ya église na ye koleka kotambola liboso na ndako na ye liboso ya église na ye na kotambola bongo natala baoyo ya kotinda bango baya kosala ngai mabe awa nazobelela c'est déjà une plainte nayoki yango déjà pe bato ebele baza komona bana mibali bavandi baosala baréunion baosala makambo yango basala soki ye ayebi kosala lokola bato koleka bato nyonso malamu na ye ya mosala nzambe nandimi te ka kosala yango tata juda azalaki mpe osala na nzambe ye azalaki na yezu boye ma atekeki yezu il faut tokebaka na yango mpe biblia elobi bayike omikolo mese bakoloba nzambe nasalaki miracle nateyaki na kombo na yo nabekisaki bamalade mpe nakoyebisa bango nayebaki yo ata mokolo moko te ebele alors tozonga likambo wana
Copinus biso tokoti session extraordinaire, session ordinaire où il y a mois de mars, janvier à mars. Plutôt mars à juin. Session ordinaire. Il y a liboso nanu président ya bureau à Komaki yé ba plénière boko sala sanza misato réunion mine ndenge nazo yebisa yo Plénière mine. plénière mine sanza misato plénière 4 plénières nazolo ba yango awa sous contrôle ya ba député nyonso sous contrôle ya ye moko ayebi yango tolobi na mbala ebele réunion à conférence des présidents et ça les makali soute conférence des présidents ezali réunion o et ça les maka avec le bureau pour na ko préparer plénière topé ko sala makambo ezali na urgence bébé bakoya ko pesa mpifo na bureau bon bo sala yango bureau et quoi ko pesa mpifo ce qui na rapporteur to na ye président aloba yango pe sala yango biso to kamwe to vandi na bandako ba plénière eza ko benga matin to bani ko tuna me plénière yo sala matin ndenge nini to bani ko sala yango na kati na forum na biso ya WhatsApp mais président réunion mokolo nini réunion sala to sutu kabwe ye wana na télévision azusa la spectacle aza ko reprocher gouverneur na ba azo bimisa bambeba ya gouverneur na télévision esili bakinoise na bakinoise babi omoni moto yeyo tomoni pe na kati makambo alobi eza makambo ya biso ya assemblée provinciale bon na kati na yango aza kotoka biso ba député abi biso le reste ayebi ke bako corrompre biso po tolongola ye tume mais akomene etumba yango ye moko tume likambo yango nini oyo bato bako bon aya kasi alimboela biso nani apesi biso mbongo yango ezali combien nani apesaki ye moto amemaki mbongo yango apesaki biso to moto mosu ayaki kopesa biso ye amonoki autilize bajournaliste na ye moko abima kene libanda abe aza opposant oyo bazoluka ye atomo ape moto aluka ye aza ete akende aza na États-Unis ye nde akomaka mosusu aza na bino awa na otanga komo na bango te kopesa bango valeur pamba bango bakomaka kofinga biso président convoqué plénière makambo ozoloba na balabala wana elongo bani te oyo ezali institution yo si oyoka premier ministre ya nini président ya assemblée nationale akei koloba na akei na télévision abani koloba makambo ya premier ministre to makambo ya président ya république si balobaka wande na plénière to président ya sénat lokola modeste baaki aza na pesi mbote akei na télévision ye na ba journaliste abanda koloba makambo etali l'état akoloba ngonde na plénière biso tokamwe to benga président toyoka ote président akei France apesi vice-président atikeli ye intérim bokomelaki officiellement ndenge ezaka nde basenga oyebi réseau oyo tobengi groupe na biso WhatsApp baconvoque oyo ezalaka la première institution l'organe suprême ya assemblée provinciale ezalaka plénière convocation nango esalemaka na groupe makambo na biso nyonso ya officiel tolobaka yango na kati na groupe wana oyo wana tokomaki tokomeli ye azotala aboyi kopesa réponse amona biso pamba na miso na ye président akomi nzambe na biso mais soki totali mpe na barésultat tozwaka ye azalaki le meilleur élu te ebele wana tolekaki ye na nombre de voix mais lokola ye azalaki moto ya FCC seni esi epesaka bango avantage majorité wana ekomisa ye président alors ye akanisi ke aleki biso baso bo ye aza na 15 diplôme biso oza na badiplôme te omoni likambo esika ezalaki aboyi koyanola biso akei na ye poto na France tosali plénière totuni na convocation plénière vice-président
Azaïna a pris foi. Azwaki intérim na ye. Ok. Vice-président. Président toujours banaye tout ça la réunion, il y a quatre ici à quelle France comme ça ani. Ou à quelle mission de service? Mission de service nini. Mission en automone. Ndenge nazol bano ti lelo. Mission en to yebite. Pa kendeki à charge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pris frais. Il y a mission là. Il y a Assemblée provinciale de Kinshasa. Mbongo ya Assemblée provinciale, il y a mi futeli ticket à Kipoto. To sali plénière moko ya mi balé. Azoya kozonga moko la zozonga asatangaki na nini na groupe ke toza na plénière alors de jour likambo na ye ayebisi cabinet na ye mobimba moto moko aya mosala te po soki basilisi plénière bakokamata mokanda oyo bakoloba kuna bakopesa ngai soki bozwi yango ekolakisa te ngai na yebi likambo na ngai. Alors que il y a plénière, comment cabinet ya président ya assemblée mobimba ba ya musala te bakangi bureau. Alors qu'il y a plénière. Alors qu'il y a plénière. C'est tellement grave. Talambe ba monene nazolo balikambo ba député, ba sénateur, ba zoyo kangai ba yebi yango. Ba yebi yango, mais c'est grave. Bakangi bureau biso na plénière awati e komi ngongo ke teke no kotika mikanda oyo ya motion etali ye to telengani bakangi bureau wana vanzoka vendredi wana na butu ya zozonga abengi vice président ayebisi vice président naza na mission mosusu nazo kenda Afrique du Sud. Salela ngai déjà ordre de mission. Vice-président, bon, de bonne foi, wana j'ai dit à ça, saleli a bongiseli ordre de mission, ici, après si bata cabinet na ye. Tango ya ye vendredi, na butu, samedi, dimanche, aki a prêché wa l'église na ye dimanche a prêché nga mesana, boyebi wana kobina, koganga, tout ça. Ça m'a pété. Ngana boite. David pas bina kati. Alors, yesi ko bwe butu ya dimanche lundi. Lokola vendredi, bakangaki bureau te bon samedi bat basala kate, dimanche bat basala kate. Lundi na tongo te atoko tsa mokanda kasi régulièrement na bureau na ye. Lundi asa pesi cabinet ne sous meeting. Moto moko te na bureau. Lundi ko liboso ya poso. Ya poso. To yebike il y a semaine, il y a outil France, à Koya lundi na bureau. À outil mission. Oh, bien vous éviter. Oh, tu éviter. Aïe kozonga. Nzoka dimanche poto comme lundi. Mon pele à côté en avion Afrique du Sud. Ozo kangai. Azo saboter makambo ba député bazo balai. Toke koluka huissier de justice. Mutuaye kotika yango lundi na bureau na ye. Ozoyo kangai na isika azo kendeke na ba tribunaux. Mais azolo bateke huissier de justice mutuaye kotika. Ya kotika la ye. Pona nini po akanga ayebisa ki bato na ye ba ki ma bureau. Un pasteur ta mayele mabe. Huissier de justice akutaki bureau okangama pika. Akuti bureau akokangama. OK. Atiki yango na corps de garde et pas chef de poste. Entre-temps mokolo oyo esalemi wana président vice-président akomeli na groupe WhatsApp oyo bango bureau bazalaka atindeli ya bitala motion de d'échéance pona yo etali ete akoti na avion butu ya dimanche à lundi mupepa akeye Afrique du Sud. Wana vice-président ça yebisaki na groupe WhatsApp na bango pe vice-président pe huissier de justice aki atikeli ye lundi pe tango batikeli batindeli ye yango ketala huissier de justice ko saisir yo sikola tango collaborateur na ye mardi ayeko ya azu yango ayebisi to sutuka ye asali mayele makasi nini
akoya kozonga Kisasa le 28 juin, c'est-à-dire la veille à clôture et à session. Pour te compte à vacances. Au monde technique naie comme ça. Bozanga. Tozanga maloba. Et si kaya koloba makambo. Si kaya koloba makambo naie. Le 28 aye kozonga na butu. Tango azongi na butu. Bistobi bon le col azongi Allez, session extraordinaire. To tiaki bureau musukusukuti tozwaki session extraordinaire oyo tokosala yango dès le début du mois. Voilà mois de juillet. Depuis mois de juillet. Wana ye azongi azana Kisasa. Vice-président ekokomela ye abi voilà tata. Yo esengeli oya na plénière pour to sengi session extraordinaire likambo na yo wana to silisa yango. To sutuka kabaka tana mukanda moko ya simandako. O médecin na ngai akomeli ye. A repesi réponse o monganga na ngai alobi nazwa repos intellectuel. Concept moko ezalaka te banda to vanda na mboko oyo. Batasene pepe bazalaka awa. Nano toyoka repos intellectuel te. Ya bimisi yango monganga na ya alobi na ye il faut ça la 45 jours à repos intellectuel. Repos intellectuel wana après 45 jours ayebi kozonga lisusu contrôle soki monganga kondima donc sika kendaki na France na Afrique du Sud. OK. Kasi obolikama Afrique du Sud. Oh ya France likama bokono ezalaki te. OK. Tango akende Afrique du Sud parce que ayebi ke motion na ye basi bakotiseli ye akei na motion. Akomi kuna wana zobela te. Wana monganga na ye ya 45 jours azali te. Tango azu motion. Eloko bato il faut bayeba yango sikoyo. Na bazuzi na ye. Tango to kotiselaki émotion azalaki malade te. Azalaki normal. Monganga na 45 ateyaki kutu na église na bozongi na ye. OK. Azalaki kobela te. Abini pe na église. Abini pe. Tango huissier de justice a kotisela émotion aizu yango azalaki pe malade te. Ya komi kuna lundi na Afrique du Sud soki ba 11h midi soki nini. Zo kangai akomi na tongo. Azo kosa bato. Musali na Nzambe. Papier wana yoke en mission officielle. Il faut yeba lelo bato ba yoka. Po nazolanda mwa baninga na bino misusu ayebi pe likamotel nga pe kosala effort ayeba te. Bobela kolobaka bilobela na ba plateau à télévision. Bayoka yango. Un officiel de la République. Ce qui a bimi na makambo lokola malade. Au moment lokola Jean-Pierre Bemba, ton en mission, aza na Russie. Ambassadeur na biso na Russie ayebi yango. Ministre des Affaires étrangères ya Russie ayebi yango. Soki akobela kuna bango bako yeba yango pe bako notifier que délégué moko moto moko ya mboka tongola yawa ayaki likambo songolo pe azobela ekozalika moko te ke leki na mayuya esalemi bongo te médecin poto bimawa bato bakenda bapoto bapays nyonso mpo na malade si bazwaka basignature misato mpo bapesa visa okokenda médecin légiste nini tout ça bakosala yango mais on a ye to moni kaka signature moko médecin on peut combiner congolais azaka d'Afrique du Sud. Ndeko ba aventure wana nyonso to yebi yango bobengi réunion ya yete ayete azo saboter plénière l'organe souverain ya assemblée provinciale oye azo présider faute grave ya yete siko boy ko ya nde to koti ngai oyo kaka ngai na termi na habité président vice-président boyo salaki erreur to constatuer le lote to pesier les sous 48 heures boy bozo komisela mo kandate bo tindela mo kanda mususu bo épuiser procédure to épuiser procédure ba komeli ye mokanda bongo ce qui a été dans 48 heures to ya ko siéger donc tout le monde que sabotage na ye comme na suka on a une faute grave
offense à la plénière. Et ça a une faute grave dans le règlement intérieur. Il y a fingi biso ba député tout ça corrompu. Il y a kamati lokumu ya assemblée à kenango na balabala. Faute mi balé. Misato baninga ba bengi yo yaka réunion olingi te ozo saboter bango. Faute grave. Faute grave. C'est très grave. Ba député ba journaliste bazo fiotola kambanga na bango bazo loba loba bilobe là pour azo pesa bango mbongo ba loba. C'est ça la fonction d'État. Ezali ma solo à mayotote. Assemblée ezali une institution prestigieuse, il y a une ville. Biso toko okenda. Mais assemblée ezali institution, il y a prestige, ma sécurité. Ces journalistes qui s'amusent à écrire la bêtise dans les réseaux sociaux, pe ko kolobaka buzoba dans les réseaux sociaux. Franchement, ils doivent rentrer à l'école du journalisme. Alors, si tu as besoin de décision parce que tu es au Kinde. Alors, si tu as fait ton mot, c'est un bateau sur la malam. Pour biloba loba eleki, so ba pese moi $10 à Keikuna, oh, mention alimentaire, oka no kaki moko, azo ko sa même kala bokilo na ngai na plateau ya émission yoni ni Canal Presse. Mais il ne sait rien, c'est une tête vide. Ayebi même pas procédure ezalaka na kati na assemblée. Mais azo wela ko kene ko ba plateau ba mona ye, atanga ko mona biso yo akoma ma ayebana. Bokilo na. Abi abokilo na ngane ebiete. Pour battre ba koma ka sa vandi aki amitangi pe kombo na ye ba yoki ye. Mais alors toye mukolo ngo to ko sala PV à 48 heures koki a boy koya. Au sabotage à modèle mine. Mais to rappeler ye na mokanda. Yo lobby aux obela. Repos intellectuel. Mais ça ne veut rien dire. Mon ninga na yo député moko azalaki awa azalaka ministre ya intérieur Tenge Didier Lito azo bela ya solo azo bela ya solo Godin Palobi, tu dois venir. Si tu ne viens pas on te frappe. Yeah, quand la jurisprudence a salaki na honorable Tenge Lito, honorable Tenge atindi assistant na ye aya na preuve médicale aux hommes na penza sous cure. Malgré ça lobi nango Tenge Lito aye avandi azo lenga devant bisobwe azo koka kolobate moto azalaka na français na monoko mais moto azo bela na mawa aye ti na carte d'hémicycle to rappeler yango to lobi il y a un cas de jurisprudence. Problème d'engezali mboka epeli moto yo ifoya tukutuna mituna kusenga bongo esalate yo yebisa biso kaka pona nini oke koloba likambo yo libanda alors que tozali yao assemblée zali yote assemblée yende biso ba oyo bureau ezo représenter biso makambo nyonso koloba libanda isengeli biso nyonso toyoka na tondimi iyo na plénière bébé bureau isangisi yango rapporteur moto akopesa compte rendu ndengo kanisi lokola Patrick Muya ya lobaka wana pona gouvernement yenda aleki ba ministre nyonso ya gouvernement te parce que azali porte parole ya gouvernement musala na ye yango wana biso na assemblée ya un rapporteur honorable Nembalemba Junior yenda akoloba maso makambo tali biso akopesa rapport ndengo mona kana seni c'est le rapporteur qui rend compte ce n'est pas le président. Mais et pas une abisso godé pour péter baninga musu italien. Yende. Aki atelemi kuna yende a sa la plainte. Bureau te. Yo sali plainte contre le gouverneur, d'accord. Mais yo ozana mpifo na te, mpifo ezalinde ya plénière, l'assemblée provinciale vous accuse de ceci. Pour l'assemblée, allez kombo na yo. Mais moto qui ne peut pas ça information ezali rapporteur. Bambeba wana to benga ki etoloba na ye. Et puis ceux qui wana te ozoko funda baninga na yo devant population ko konsela bango makambo. Bon, yaki na mona makanisi ya kolongola ene amte. Non. Aucune idée. Kaka tango saboter plénière. Alors là, c'est une faute grave, impardonnable. Il doit être sanctionné. Mais koyeba ki a sanctionnaka Mike Mukebai. Ti akota même boloko pona yango.
entre parenthèses biso tokamoi likambo wana nanu tozongeli nsima ye alobi gouverneur asali bobobo très bien tokama su lobi na tongo ye wana na ndako ya Ngobila ake kosenga bake koyokana bake kosenga na pardon et comme le roi likambo personnel donc comme likambo ne ya ye eza likambo na biso te ya komisi yango nde ya ye pe azoloba ngo au nom de l'assemblée. Moi, je suis comme si institution à l'État m'a séqué. Ce n'est pas normal. De yakana noa. Vous avez vu que bandaki. Yémouta bandi ango mbeba asali yo babengaka une faute grave, faute lourde. Ba journaliste ba zo funga banga la bango koloba n'importe quoi. Na baye ba zo kendeke ko panda ba sango na nzela. Accusation na biso sur yé zaki yango na plénière. Aye ko saboter plénière. L'institution souveraine de l'Assemblée dans la plénière. Si Mananzambe est plénière, attends, vous avez nani plénière, ce qui est décidé, et Zali Bongo. Vous décidez, Bolongoli. Tu décides, tu Longoli. Tout ça, d'abord, Babengaka, PV à carence. Tu respecter procédure. Tu pèses temps. Tu commet lié à Iboso. Tu commet lié à Mibale. Tu pèses sur 48 heures. A yo quitté, tu as ça la PV à carence. Tant que oui, tu dis ok, allez, tu es Kolongola. 34 députés sur 41 au Bazala qui présent. Porte aux alaka 48 mi balé, Babungami, tu es 46. Ndeko Pyrrhus. Majorité écrasante. Oh, ti les loyo, baninga mosusu o basalaka abstention, les lo ba habité. Tipo ya exagéré, ba eko bakisa malicieux ba komi na biso elongo. Oh. Mais oui. Mais so yake. Voilà. Tango et Salemi esili toka moi. Bato misusu. Ba membre ce qui la gouvernement central, ce qui a banini, ba membre exécutif, ce qui provincial, ce qui wapi. Ba komi kokoma na raison na biso po bazaki ba député, ko yebisa biso na kati kuna na bolinga te tokozongisa Godin Point. Oh, bolinga te. Tala esika moto ibandi kopela. Bolinga te tokozongisa ye. Mais avant de continuer Ndeko Pyrrhus, Godin Point, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pendant 4 ans et demi. Nani akokaki na assemblée ko kosolambanga ko fungola monoko pona ko contrôler gouverneur. Bino bo inisaka eloko yango peut-être. Plusieurs fois. Po batu ba koloba bolembonga gouverneur po batu ba koloba nda bosa babenga to dynamique gentiment. Mais président dynamique yango nani? Godin Point. Ah te. Mais na koyebisa que campagne ya Godin Point pas comme président de l'Assemblée. Ngobila. Donc bino bosaki yango pona Ngobila te. Non, bosaki yango pona makambo na bino. Mais mbala liboso tango ngayo nazaki na kati équipe na tozalaki ba député à peu près 7 ou 8. Auto sengaka départ na ye. Il y a de cela 2 ans. Départ à nani? À Godin Point. Mais moto ya yaki ko solo na ba député ya Ngobila ti. Ya bosani yango. Bolongola Godin Point. Pas longwate. Biso to komaki ba ennemi ya baninga na biso mosusu poto nga to longola Godin Point. To yebaka makambo na ye déjà. Te, zéana. Pona zoki fuit mo ba bio honorable deuxième bonjambo dipe azali na kati ya dynamique gentini Ngobila. Non, mais je te dis aujourd'hui, tango to lobaki to longola Godin Point, président ya dynamique. Si Ngobila azalaki ko défendre ye. Po Ngobila moto asalaka campagne na yebi ma président ya assemblée. Biso tozalaki na candidat na biso Joseph Malungeni. Okay. Bango baganyaki biso. Po campagne salemaki ya malamu. Ngobila muta c'est une création de Ngobila. Donc makambo bino bosali ça n'a rien à voir avec Ngobila. Rien à voir. Na conflit na Ngobila tali bino te. Problème na biso yo tangi kombo na biso pona nini. Okay. Pe ko kamata kombo ya institution o ko tambola na yango na balabala lokola yonde nzambe ya institution. OK. Soki makambo zoloba eza solo yaka kasi awa biso nde to kopesa mpifo biso nde to ko convoquer ye akoya awa po yo lingaka to convoquer ye te
Boni boni commissaire comme une affaire privée. Mike Mukeba, ça je vous donne un cas. Pour ceux qui sont même juste au lobby bon matin, mais Mike Mukeba il n'a yé ko la nezaki pour l'année parce que yé en tant que président, baye bakate. Ngai na ko quitter pour na député, na la mukana tongo, na convoqué gouverneur, na convoqué ministre, na convoqué bourgmestre té. Il faut na comme la bureau. Que ngai na mayele na ngai parlementaire moto songolo fonction boye talambeba na ezali boye faut na benga ye aya to benga ya poto tuna yawa makambo bobo. Et ça ba motion d'information, question d'actualité, ba tout ça ba motion et délai. Vous comprenez? Initiative parlementaire. Il faut tout ça la contrôle, il faut y avoir bureau. Si quoi bureau ndé ko juger. S'il faut, babenga mutoana tote. À tous les membres du bureau, il faut comme la bureau. Il faut comme la bureau. À taille président, il faut comme la bureau. Ok. Oye bisa conseil conférence des présidents, bah adopté, bah yé copé sa information à plénière. Oh yeah, ça qui. Y a sali en moté. Y a buki mobeko. Mais tout le bana été to benga ya lingi ko ya te. Y a comme Nzambe. Voilà le problème, le fond de la question, c'est à ce niveau. Il n'y a rien d'autre. Nous ne pouvons pas, nous autres, de la mouki, de convoquer goûter. Et les caca par bureau. Mais il y a quand même des cambo ya yemoko. À tous procédure. À tous procédure. Ça là, on n'est pas lingi. Tout le bané zongawa, tout peut s'ayango forme à lingité. Ah, comme me la biso 45 jours de repos médical. Vous voyez, c'est alors que bateau naïe, il y a tout à tolo, à bisa bateau. Bon, moi qu'on a biso to tinda ya kene ko yebisa ye ndeko mbeba na eleki makasi ko tinda biso te to kota na mbeba na o mususu to suka ka na o wana to suka ka no wana bon mbeba o ya gestion eleki pasi so to koti kuna to za mitema konyoko la yote yo ndima kaka démissionnaire banda to luka président mususu assemblée tambo na yango to za na fin mandat kene na bosembo. Il y a répondre dans le bin à moi na mobali, na mobali, na ko prouver bino que na mobali. Na za na bande konanga ba ya mikonzi. Yango prouver bino azongi. Azongi te? Ah, azongi te. Bango ba soutenir ngai. OK. Na kati na bango misusu ba komo benga ba député koloba na bango ko intimider ba député. Oh, tu komona chef de l'état, bokomona, tu ko sala boy, bokomona, tu ko kanga assemblée, tu komona. Ce qui est à Zongite, tout le monde chef de l'État. Tout le bateau, c'est un trafic qui n'a pas de tout le monde a kilo ya bango moko. Alors, à qui funda assemblée provinciale, wapi, na cour d'appel. Na cour d'appel. À la fois, na cour constitutionnelle. Professeur de 15 diplômes. Na yena ba avocat na yena. Cour d'appel de la Gombe. N'importe quelle cour d'appel. Azan en pifo yakobo yako jugé ba acte et assemblée pris en première té. Les avis sur instance nini. Cour constitutionnelle. Ah OK. Ce qui li kambobo décidé. Ezali inconstitutionnel. OK. C'est-à-dire que li kambobo lobi bosali ce qui est kokani na constitution té. Ko landela bongo règlement intérieur na bino. Pour le règlement intérieur, Nabiso peut être en vigueur. Il faut cour constitutionnelle à la conformité. Est-ce que Longo Bani est kokani na constitution? Le col Nabiso doit fonctionner. Cour constitutionnelle, règlement intérieur Nabiso, et Zala qui valide la cour constitutionnelle avant de bandane. C'est-à-dire, juridiction mon sous totalité oyo koki ko juger makambo na biso salaka tozwaka na première ba acte ba résolution ba décision ça il y a que la cour constitutionnelle qui peut se prononcer la cour d'appel mosala na ye ezalaka contentieux électoraux. OK. Ne cour d'appel ayaka kotala ba contentieux électoraux mais ba acte na biso pris en plénière azana compétence wana te atamokete ndenge kwa jijoana sale loko wana ye jijoana tokotala po ye aza moto il faut asambisama abuki mobeko ba siko ba jijango mokanda ngo ebimaki ebimate siko ba okanga asambisama mais non so kasi ndenge gode po yazolo bate ah wana gode po ipo so biso na assemblée to yebike eloko moke sa emite botindaki moto ake verve
tata ko vérifier c'est différent na cause la saisie pourtant il y a fundi bango kuna ba yebisi biso ke ba fundi bino OK mais tant bakati likambo ndenge bango bazoloba biso to moni réponse na ngo notification na ngo te to moni pe arrêt na yango te OK amon mais mokolo arrêt wana ko ya soki ezali ya solo mokolo notification ko ya soki ezali ya solo to ko pesa bango réponse OK kolakisa inconstitutionnalité na bango il n'a pas compétence tomoni bino mokolo ya jeudi 27 que ça sous déclaration monsusu oui OK président Godempo ya komeli vice-président o sa intérim na atindele ba dossier na ndako bozu sous dossier ya mbongo ya Mike Mukeba ba monument na bobimisi susu mais oui yetango kaka bazui fuite tala justice nano ba notifier ba parti te bato bakolo likambo nano bakomeli bango te allez Godempo ina bato na ye réseau o eza kolobake chef de l'état bakomono ye bakokanga assemblée bango bato bayebisi basali influence kuna to baza na moto azalaka kuna apesi bango sango sans que arrêt ezala na nini ezala notification Godempo akamati mokanda akomeli vice-président oh voilà na mettre fin na intérim na yo pe ya mibale kotala résolution arrêt ya arrêt mais réhabilitant na sengi na yo toute affaire cessante okamata ba dossier nyonso otindela nga na ndako soki nakosengela na mwa avis na yo nakoyebisa yo ah bureau elongo assemblée provinciale que ça elongo na venu na colonel Ebea et qui est comme na ndako na yo Godempo 45 jours na yo oyo lobaki ya malade et sili bongo avis à médecin soki okoko zongela mosala tote aussi ozui oyo ki likambo gouverneur tiko vice-président apesi réponse représenté par le rapporteur alors bi mais ayebisi abi mais d'abord notification moko yo lobi ke arrêt wana eza na annexe ya mokanda oyo komi arrêté mona mais arrêt yango ezali te annexe yango tozomona te tomona annexe ya mibale prétendu médecin na yo asi asali note ya suka ya évaluation bilan médical na yo asuka po 45 jours na yo koki nanu te lukana no makambo mibale wana oza na molongo omoni ye azungisi ya nonante azungisi ya note akangi bureau na ye ayebisi ba agent na ye ya cabinet baboya koyamba mokanda wana oh encore ozoyoka likambo sika ezali donc officiellement ye mokanda azuite voilà comment un serviteur de Dieu s'illustre par le mensonge a comme si le kuta mode de vie na ye a comme si mensonge mode de vie na ye c'est de l'escroquerie pure et c'est pas de l'escroquerie opinion bateau ba yebite na yebite pourquoi les gens croient à un gars comme ça un mensonge public aux okosa ni appareil judiciaire aux okosa population aux okosa de députés et même la presse oh ezali nini yo komeli moninga mokanda yambi yango apesi yo réponse yo pesi mitindo na bureau bayamba mokanda wana te alors que ezali réponse ya mokanda yo komaki tala quelqu'un qui n'est pas démocrate il n'est pas administratif po ye soki akomi nzambe akomi moto akopesa réponse na makambo nzambe alobi te voilà à peu près instinct dictatorial ce qui bato bazoyeba te et alors bureau est décidé babengi huissier de justice lisusu aye kotika mokanda wana ok ezalaki lobby jeudi 27 mokanda eyaki 26 eyaki le 26 mercredi 26 jeudi 27
napesi réponse ozoyoka oui c'est pas cas même jeudi 27 même jeudi 27 voilà le comportement de Godin Poy oyo bato bazoyeba yango te bon bazozwa $10 $20 po ba ko soutenir ye boyoka makambo na moto na bino. C'est ça le chef d'une institution. Comportement naïe. Un professeur d'université, entre guillemets, avec plusieurs diplômes. Talabizaleli naïe. Un pasteur, Talabizaleli naïe. Mais au Binisaki Kamboto, Binisi Kama Mike Mukebai. Ya Mike Mukebai. Yango Tolobi. Ba o baza koloba loba. Siko boy. Loko bazo memabiso. Tola kisabango moto yango tozo reprocher enini. Po bazo kosa bazo balobi tozali corrompu. Malamu. Mais tola kisabango siko eze corruption te. Ezande gestion mabe. To bombaki yango po to ko sambusa moto te. Siko to ko binisa yango. Premier exemple seulement to pesa ki ya Mike Mukebai. Mais bien botika ki Mike Mukebai ke boloko po la. To tika ki était. As basala ki yango nyonso na période de vacances. OK. Période de vacances, bureau, ils ont le pouvoir de la plénière. Vous avez bureau, ils ont le pouvoir de la plénière. Ça, c'est un temps de vacances. Alors, maintenant, tu as exemple, il y a Mike Mukebai. Puis, Azawana, ils ont le gouverneur, ils ont le bureau. Ngayo, ils ont négocié na bango mbalebele, ko tuna bango ko silika, bo bimisa Mike Mukebai. Ngayi. Bazawana ba yebi yango. Pe naza ko lobela bango chaque fois. C'est injuste, c'est malhonnête, ce n'est pas correct. C'est déloyal ce que vous avez fait. Alors, preuve. Tout ça n'a pas preuve. Mais avocat Mike Mukebai a porté plainte. Tant a porté plainte a petit biso copie. Tout ça n'a yango. Personnel. Il y a APK. Membre de cabinet. Aye ko yebisa biso. Formule na bango ba plainte. Motango ya combien nyonso? Non. Tokolo bango non siko te. Tango tokolo ba yango. Mbongo wa Mukebai. Près de 320 et quelques millions de francs congolais. À peu près en dollars. Dollars à peu près une année hein. Presque $100 000 hein. Aïe. Il y a Mike Mukebai mutana boloko ba $100 na eko ndeko tata ya bana mwasi na bana futela ndako moninga na yo député collègue na yo okangaye au privé salaire na règlement d'ordre des actes kambo ko saisir salaire non les alités c'est prohibé par la loi. OK. Salaire à Moutezali un droit inaliénable. OK. Il est aliéné droit ya Mike Mukebai. OK. Siko pas futa yango. Afuta soki 1 mois et demi. Mbonga Mukebai ti lelo. Bon, denga zaki ya kolongwa bo pas suite, denga ya kolongwa bo parce que la procédure est à longwa. Ndebo fundi ndengwana il faut sanza mbongo ici nango. Ici nango. Ici tenden poursuite judiciaire. Oh. Ouais. Pénal, côté pénal. Ouais, comme acharnement. Bisoté aspect pénal. Juge à exploiter un biso to kamata parlementaire pour un parlementaire tout connaît qui n'a pas commission des sages PAJ et COFIN nyos tout ça les procédures tout là qui si il voulu devait autant beau ça mais azou n'a pas ça été comme soit les années toujours sangisa yango oyo yebani déjà yango na Mukebai bo senga avocat na ye bato nyonso oyo basa kuna ba kaba ya ba charger po bato ba mona sikoyo qui est l'honorable Godin Poy bien bo épargner na gouverneur ye kuna ye pas non to ko épargner yete poto koma kuna yenda za ko bloquer bisoti sikonde boza bo accès libre mandoki ko ta gouverneur mais mandoki ko ta la yeso ki président mususu yeso bureau mususu ye en ce moment nous ne pouvons pas tout ça na pouvoir wana te intérimaire l'intérimaire ne peut pas et puis tous en vacances et donc bato bazoye bate ba so la terre po bato ba ko tuna kune ko beba entre ko na gouverneur bino boko tala bo à ce stade nous ne pouvons rien parce que nous sommes d'abord en vacances. Et puis pour toi aborder, il faut bureau et puis ça accès. Bureau à Sika. Pour bureau à Kala, il y a Godin Poy. Et Zaki ko boya ko pesa biso tu yenda lo boya. Yende
to aborder ba contrôle ba ni ata bo sali contrôle boke contrôle parlementaire ati kabino bo sala ka ba bolele tant bo susai ka rapport nie avant ça on a bureau aïe motonyo sa loba mais y était à ce sujet y était alors témoignage dans pesa oyo bokende ko tuna député nyo sur l'assemblée provinciale même ba oyo bazo défendre yebo tuna bango siko likambo musu batu ba rotuna poto ça ndenge président Chibalabala za wana vise o razo que suis intérim selon règlement d'ordre à cause peut continuer à tina ba élection to il faut kaka bacha président non ça dépend ce que tu as na une session extraordinaire nous pouvons le faire poto ko tika institution et Zalasan chef hôtel pendant tout le temps non mais à quoi qui peut qu'on va en intérim à quoi va n'a pas intérimaire wana l'élection en septembre tina septembre tant aux ans en session tant aux ans en session à quoi va assumer intérim na ye ti na session ou bien à quoi qui peut convoquer ces heures extraordinaires pour voter président Chika avant de continuer alors ce qu'il faut retenir pour la assemblée provinciale, Zamakambo, Mibale, Yaliboso, cour d'appel, Azana Pifo, Yako juger, acte, résolution, décision, assemblée, té. Ça, c'est la loi congolaise. Kakaba contentieux électoraux. Kakaba contentieux électoraux. Ça, c'est clair. Juge naturel, il y a assemblée provinciale. Par rapport à l'acte. Juge naturel, il y a assemblée provinciale, il y a le conseil d'État. Au État, il y a individu, ainsi de suite. Voilà. Mais, quand la conformité constitutionnelle, ce qui est acte, tout ça qu'on voit, et Zali, la conformité constitutionnelle ou pas, c'est la Cour constitutionnelle. On a une nullité. On a une nullité. Comme la Kibiso, tu as les mémoires na biso. Mais cour d'appel il y a Gombe. Il y a balongola il y a la compétence on juge na biso la mémoire na biso ayebisa ki est. Vous n'avez que deux choix. Soit il y a ko débouter requête ya Godin Poi, soit il y a ko se déclarer incompétent. Parce que vous avez un pouvoir sur biso en matière il y a acte, résolution, édit na biso, décision, beaucoup quitter, vous avez un pouvoir wanate. Est-ce que vous comprenez? Et c'est que la population, bayango, pour réhabiliter, cour d'appel, réhabiliter, ils allaient acte pris en plénière et assemblée provinciale. Alors, pour tout ce qui s'aboye, conseil, ce qui est oloba na moi mboka Godin Poi oloba na nini? À ça la démission na ye, en bonne et due forme. A comme mokanda we azo reconnaître décision ya plénière oyo isalaki déchéance na ye et ko salisa ye mingi et ko pesa ye lokumu na mokili pe ko vandisa bo moto na ye na te aluka kotia tembe na institution aluka kotia tembe na baninga na ba député ye abotamaka président assemblée te ye ayaki nde député ayaki président te akenaki candidat de président de candidat député provincial bongo na kosenga ye conseil na opesa ye mais mingi na bato bazo landa ye ba malanda ngulu o bakene ko kosa ye mingi na bango batika mwana bato ami batela po lokola mokili ndima te balobi corruption to ba corrompre biso po o motion alimentaire po to attaquer ye to lobi jusqu'ici to kotaki na gestion na yete mais sikoyo to kobimisa nyonso ya gestion na yo po ba mono Bayebake, nous n'avons jamais été corrompus. Pour nous dénoncer, mbeba na yo wana et sengi corruption te. Tozali na kati na assemblée mikolo na baza ebele, ngayo na mukolo na yo. To yebi vi koleka yo. Yo le kibiso na yango te. Pour to dénoncer yo, to kobanga yo te. Tozali ko to sa pete na yo. Mais ko yo ndimi nzela ya justice. Pour yo lobi ozana bandeko ebele kuna, ozana baninga ebele. Tokokende na yo na justice ola kisabato gestion financière na yo gestion à personnel gestion à ba projet lolengeni no gérer mais d'ores et déjà likambo ya liboso oyo mokili yebi avocat ya Mike Mukeba ya funda yo
mbongo na ye une année yo lia mbongo na ye ya kobokola mwasi na ye na bana na ye de quel droit oliaka yango soko oliaka mbongo te il fallait olakisa biso mokanda oyo ozongisa mbongo na trésor mais yo ozwa mbongo ezobima chaque fin du mois onyokoli moninga na yo moto moninga na yo député tata ya bana mpe otinda ye na boloko mpo na makambo yo ozosala lelo kokamata makambo ya institution kobima nango na balabala mpe kokosela baninga na yo likambo infraction mosusu diffamation contre 47 députés oyebisa baninga bafuti corrompre bango biso tokokande na yo kaka na justice opesa réponse po toluki mécanisme parlementaire nyonso ozosaboter tout le monde c'est un sabotage nabengaki moninga ne pasteur moko aza en pleine retraite nalobi na ye sambela mpo na gode point pesa ye toli azonga moto asenga bolimbisi mpe asenga bolimbisi à reconnaître qu'il est déchu topona président mosusu ye pa kende kovote président mosusu merci bakestion yaki ya bino na oyo ya ngai baréponse ezali honorable Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi bolandi na bokebi nyonso baoyo bakozala na makambo ya koloba bokomeli ngai na whatsapp na ngai na numéro ezali affiché nakotinda lisusu bakestion na bino mpe ya honorable Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi bokanga déjà alobi bazwi mbongo te mpo na baatake Godin Point président na bango ezali kaka nde procédure oyo bango balandi pamba te ye aakuzaki bango alobi bongo diffamation ke bango bazwi mbongo babengaki ye na malembe nyonso batuna kaka se kotuna soki ayanolaki bango malamu ntango mosusu baza na ye ti sikoyo mais lokwa ye asabotaki bango yango moni bazwaki mokano wana nayebi te so na se trompe ezali na résumé ngai ngi napesa merci ekei bongo na mwana mboka Christian Makuto avec nsima ya caméra montage esimbamaki kaka epai na ye mpo asaka misala ebele ngai na bino tokutani vendredi ekoya soki mpe tokozala kaka na honorable Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi parce que bino bokotinda mituna na kofufile akosala tout po aza moponami ya peuple ata bo alimete moneko aza na kisasa akomi ya kisasa nyonso akoyanola bino nabandi ete awa na chaîne canal qui intervient à CCTV patron nango boyebi Jean-Pierre Bemba Gombo atika biso liberté soko oza na vie contraire oko attaquer moto na ye yaka po biso ya démocratie ya makasi soko mo na vie contraire soko pe olingo contredire ye oza na plateau yaka tokopesa espace merci na bino nso bolandi biso nabandi ete tokutani na numéro ekoya sima botikala câblé na canal King Télévision la télé vérité.